CongoDialogue.com Congo Masolo Congo Solo là.com Kitoko Obi Ronaldinho le King is back Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Shalom peuple de Dieu, libota na Nzambe, batou yesu akufela, bandeko ya biso. Bien Nzambe a pambola bino bisika no sobino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien aimé ndenge bozomonanga, naza vraiment na souci makasi. Vidéo o na yeko sala yango bien aimé na le Seigneur. Pona talaki vidéo moko ya bandeko moko na Canada. Basala ki vidéo moko contre nga na yoki motema pasi ya kosakana te parce que biso mission na biso ezali ko dénoncer ba faux serviteurs de Dieu o bazo bungisa bana nzambe nzela ezali sous ko dénoncer ba faux musiciens o bazana pona ko détruire baninga na bon pona ko dominer na ba vie ya baninga na bango. Et puis pendant qu'on dénonce sous ba faux politiciens, pour exemple ba politiciens mususu bango bazala na besoin ba bongisa mboka. Mais ça ba politiciens mususu bango ba yakande pendant ko yiba mbongo alors biso to ko linga bato wana te. Alors bato yowana ata ba silike libiso, ata ba fingi biso, ata ba kangisi biso, on est prêt pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais vidéo monga Nathalie na Canada pour na liwa ya frère nangai Lebu Kabuya. Bien aimé na kosenga nano na batu oyo nyonso oyebi famille ya Lebu Kabuya. Mutu nyonso zolanda video soko oyebi famille ya Lebu Kabuya. Soko za voisin na bango. Soko za ami na yata na réseaux sociaux moko. Na ba réseaux sociaux plutôt. Bien aimé tindele video oyo parce que message yo ezali pona famille mobimba ya Lebu Kabuya. Na moni na bondela après to expliquer na kombo na Yesu Christ. Nsambe na bomo ina pamboli kombo na yo. Papa na tiki message na maboko na yo. Tonsanga na molimo santo. Message yo etouché mitema ya bana na yo nzambe. Na bebi sino sa munguna. Makila ma Yesu Christ e bomba bano ya yo e bomba biso. Tozala invisible à toute attaque de l'ennemi papa. Pesa kimia na mabota papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé le Seigneur. Bozo sentir douleur au nazanango. Bien aimé na moni vidéo moko na Canada batu baza koloba ke ngai na nazo chola mowe na yoki pasi moko akosakana te. Bien aimé na le Seigneur tango ndeko na biso atikaki biso ndeko na biso moko na Canada benga kinga abi na nga frère yozaka na réseaux sociaux vraiment pesa message ndeko atiki biso. Bien aimé ndeko na pa lobaki na nga mabete. Mais ba journaliste wana ba changer malobonga na lobaki na vidéo na ngai. OK, soko tali vidéo na ngai nazaki de contre ba musicien et non contre le bout. Nazaki pour les bouts. Mais ba lobinga na lobby que les bouts na biso pas azalaki na hôpital, ezalaki ceux qui moins cher et on ba kende ko changer ba changer ki hôpital ya moins cher na ebité makambo watu na Canada ba lobby. Nzoka muto abengenga lobaki nanga pe bongo te. Bien aimé ça très important message ça vraiment capital bo komisa ngona famille à Lebu. Bien aimé nzoka ndekutanga benginga ndeko epsinga makambo bien et puis ngapena lobaki makambo bien. Lebu nde place azalaki babi bango bando kendo mingi kutala ye. Yango fallait ba visiter za lebele nde ba changer ki ndeko na biso. Eza nango te pona ba moche za ndeke eza kebo batu bazo ebele. Ndenge ndeko ebisa kinga et puis ndenga na lobaki no ba changer ke même hôpital mais bango ba bongolisi yango ba journaliste mona Canada bene ba réseaux sociaux ce que zo landango za moi pasi vraiment ba changer message na ngai et puis na lobaki susu na bi Lebu anu kwa maki na maladie parce que Lebu peut se to solane na téléphone na Canada s'il vous plaît tout ceux qui na Lebu. Bien aimé dans le Seigneur. Mais bango, bah je ne sais pas changer encore comme quoi que oh on a le bien de souffrir na vie. Biso na Canada to salaka, biso na Canada to kinara misala, comment frère faut que le bandengwana ngana le bité makamba ko souffrir na vie. Na kuki ko le babongo teza message ngana ko pesa te. Message nangezalaki mususu ba lui mususu. Après na yeko comprendre
pour Nathalie bato muswa Canada donc bazo beta masolo ya bato wa Canada il paraît moko zo ba songi na bino bato wa Canada talaboé bozo ba boé pona lebu donc so ba journée sona ba mélanger ngo na message na ngai c'est terrible. Heureusement peu Nathalie na frère na biso boko Olivier Bolia na pesi mbote Olivier Bolia ndeko ya Guy Bolia na pesi ba Guy Berlin so mbote ale moto Alexis Mutu bana Liban mobima na pesi bino mbote. Heureusement bien aimé le Seigneur na boseni pété Jeff Monanteba alléluia bien aimé heureusement ndeko na biso Guy Bolia Olivier Bolia pe na mona ka sali vidéo moko pour kala makambo ezolo ba na Canada bien aimé ngana koki kochola moweite lebu na ki vivant na ye to swanate to bundate ngana lebu na pesa ki message na peuple congolais et puis na yebi que message na ngeza ki mélanger na prédication pendant ndeko ko lobela pe ba mission ba sala ba ninga mabe et ba to na ba transformer message na ngai ndenge ya mabe ba lobi famille za choqué makambo frère chef alobi nzo makambo so bango ba lobi ngana tete ko lobate donc ngana lobi ndende ko ebisaki ngai ndenge zaki souffrance na na gorge ndenge bon peut-être que famille moni mabe ndenge na lobaki bongo yango famille lebu mobimba place bozali nazo compatir na bino na yebi ko kufela mutu ezalaka pasi ngana kufela papa tant bazo kotsa papa na ngana morgue bien aimé na kota même na morgue ngana kota na morgue batu babimi ba olukanga nzo ngana tikelki na kati ya morgue nazaki na pasi pona papa na ngai yango nazo comprendre bino nande ba message bato na bazo pesa ngana za genre ya bato wana te biso to dénosaka ba faux serviteur de Dieu ba faux musicien na ba faux politicien bato bazo akapona ko détruire peuple les bois tekala ko jamais ko za la faux musicien les bois de tous avia nani donc na sengi na famille partout bozali ngana zo compatir na bino na bi passe ko kufela boza déjà na passe ya lebu grand garçon ndengona et puis ba bino sous passe moko boye ngai en tant qu'un enfant de Dieu il faut na yoka passe yango na sengi famille lebu mobimba soki message nanga ezalaki mabe bolimbisanga famille lebu mobimba pono ki pasi ndenge bato wana bazoloba basana makambo na bango ya songi na bango ya Canada basangisa ngona yanga et puis ngai bato noso bebinga na mokili na tikala kozala songi te na bonzambe Jean 8:32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Nous prêchons la vérité. Donc koteya po ban nzambe bakabona na ba faux serviteurs de Dieu ou ba ko bimana ba sia batu ko so ba mbongo ya batu ko détruire ba vie ya batu ba kuma ba esclave na bango ba politicien bo fotaki po na t-shirt nzoka ya komi wana akomi de po na poche na ye azo bongisa mboka te so ba politicien so mutu o abongisa commune na ye ba bourgmestre wana kongi za kitoko alors bato denosaka bango wana na ba mission basalaka baninga mabe ko bokela baninga ba maladie ko détruire ba vie baninga pour na succès na bango yango ba biso de denosaka bango wana bien aimé famille lebu mobimba Nathalie ba journaliste wana na de balobi famille lebu ils a blessé pasteur mo na Belgique non ngai na koki ko sala bongo te na lebu à chaque fois na kutana na lebu tozala na e bien bango bazangi na quartier latin avant biso tompe biso toye tout monde kutana na lebu tompe na longwe quartier latin na so kutana na lebu je me rappelle même na hôtel Beau Rêve na Barumbu parce que ando répéter ming na Beau Rêve lebu présentanga mama bana c'est moi qui toko boya muluba aki pembe a présentanga bia chef mama bana voilà donc lebu to tikala ko swanate Nathalie pe baninga na kisasa bazobeta bapese mobolo ba mabena malamu alebu bazobeta masolo alebu azalaka bo bien ya azalaka bo mais mabena ya azalaki lebu mona soka meli aye pinda bazobiso bia na buseni guitare batu baseki eza pona ko chola moweite vraiment bandeko ya Canada ngaza musala nzambe tant bozo ba makambo yanga bolo ba vrai
na tikale ko tchola les bouteilles vidéo na ezalaki kutu contre ba musicien et pour les bouts yango na sengi famille mobimba nazo compatir na bino na yebi pasi ya liwa na yebi pasi ya kukufela mutu ya mutuya ata biso ba collègue na ye ba camarade na ye ba ninga na ye toza na pasi mais pasi na bino famille eleki voilà pasi na bino eleki nga nazo compatir na bino peut-être message nanga tema nazaki parmi ba pato liboso ba lobaki yango pona zoki appel ya ndeko à Canada peut-être ça les bozaki na choc et ça bino pe sous pasi vraiment na sengi partout bozali bolimbisa ngai un enfant de Dieu ba na pardon et puis na merci un enfant de Dieu azalaka orgueillité mais ba faux serviteur de Dieu bino to senga bino jamais pardon bino ndefo bo senga biso pardon bino ba faux serviteur de Dieu ndenge bo kangi peuple de Dieu en otage ne begis na bino bâtiment ba faux politicien bino na ko senga bino jamais pardon parce que bozo détruire un peuple pauvre dans un pays riche ils ont ba politicien o baza na souci ya mboka ba bongisa mais ça na bato baza nzinga bango ba na souci ba poche na bango bino na ko senga bino pardon te ba musicien o ba détouzaka ba via baninga o ba simsaka baninga ba touche po bango ba kende liboso na ko senga bino jamais pardon bino soki beaucoup boma bino soki beaucoup memanga na prison bo memanga na prison bino o bo salanga bo salanga parce que même Jésus-Christ le baki na Bible ngai yemoko Jésus abi yemoko batikali ko linga ete bongo biso ese ba linga biso yemoko bois vert balinga ki ete bongo biso banzeta ko kauka ese ba linga biso po na vérité kaka so botengi na Bible bokomona ba disciple à Jésus-Christ ba boma bango ba kata bango mitu ba tia bango na ba prison ezate po bazoki mwasa mutu ezate po bazoki mbongo mutu mais ali po bazolo ba vérité alors mokili linga ka vérité te vérité mokili bongo ebongo makande na mensonge balinga vérité te bakuyina yo bakukangisa yo bakubetisa yo alors pour na ba faux politicien pour na ba faux musicien pour na ba faux pasteur j'accepte je suis un disciple de Jésus-Christ mais pour na les bouts non nako lingate ko sala famille les bouts passe nako ki ko lingate vraiment ba parents ya les bouts ba bote ya les bouts bana ya les bouts ba neveu ya les bouts ba nièce ya les bouts famille ya les bouts vraiment ce qui message nanga et choka ki bino bolimbisa ngai tokunda moweyi akende na kimia les bouts nanga inde na bandeli to swanate à chaque fois to kutana ezaliki pour to seka to solola même dernièrement to bengana na téléphone to solola ka très bien donc na yebite pourquoi na koloba mabenaye moko pété onga na yebi voilà yango soki message nangi shokaki bino bolimbisa ngai mona nzambe babaki na pardon parce que frère Alimia tanga sala vidéo monanga bo sepelaka na ngote bandeko abiso bomonaki frère Alimia salaki vidéo asenga bino pardon voilà pardon ezateke po bazo banga bato pardon ezali po na bolingo tolingi bato boza toza na bolingo entre biso bana nzambe mais bato basalaka biso mabe na bandeli ba faux pasteurs ils sont là pour détruire les troupeaux même Jésus Christ a le baki yango toko linga bato wanate tant to dénoncer bango ils rappellent par NT ils rappellent so basé nzamba solo ba tika mabe ba osala c'est tout même ba politicien ils n'ont pas NT biso ba NT ba ko sera biso makambo ngaba tutu na dénoncer wana nazanga na en na bangote o ba Moïse Mbi o ba Mike Kalambai o ba Richard Kiangata o soki ba Walesa o ba Roger Baka o tous ces gens là nazanga na en na bangote au contraire la lingara bango mutu so zo vérité na yo c'est ka linga kayo na lunga te bakufa na mabe wana po bokeli felo ya on a dénosaka bango ata ba musicien onga na dénosaka basa binemi na ngate voilà na dénosaka bon pour Bible si biso ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les toujours condamner mango ba sala to dit ça ba po batu ba yeba kabwana na bango bakabwana makam na bango mais et no et ate ke to yina bango to lobisaka bango te non alors bango na ba faux politicien ça te to na en na bango
souci na biso bazonga na bolingo moto sala bien na kwena ye mboka eke kitoko. Voilà. Donc pour la famille Lebu vraiment naza na pasi minta na tali bato Canada wana na yo comprendre ba songi mo beza na Canada kuna bazo sangisa bato nyonso. Vraiment bana Lebu baba nanga famille Lebu boza famille nanga parce que c'est la famille na ko sala bino jamais passe. Voilà, ngai to sara ne passe na ba faux na ba obatunga na tangi ba pas faux pasteur ba politicien ba musicien. Voilà. Vraiment message ozaki message moko euti na motema pour na talaki bato Canada ba salinga passe mais o famille za na passe makambo pasteur Belgique a lobby te pasteur Belgique a lobby mabete. Na ki ko chola mo weite. Bino mo na Canada bana ba songi na bino akufi na bo asali bo ba lobby bo askanda ki bo ngako makama na lobby na ngote. Et on a autant un verset, dans Romains chapitre 14, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre leader. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Tobabi, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Babi na mokilité. Donc, ceux qui ne boivent, tous ceux qui non, non, non. Babi, tous ces là, n'a pas besoin de ces là. Donc, ma cambozo spécial, nzembe lokumu. Mariage nous sommes sengo ndenge mona na ngai Patrick Ena auti ko bala na mosinaye donc mariage avec un sengo donc mutu sokaza ne sengo tu partager sengo mutazu musala mutabiki na maladi ba to ko sipela longo mutu soka kufi mutu asa ko lela azana pasi tamsusu liwa tamsusu problème il faut ngoyuka mutu ana pour kuzulela pour consoler yango wana toko sepela na malheur ya mutute. Voilà. Ngana ko sepela na malheur ya mutute. Voilà. Lebu c'était un gentil garçon. Voilà. Na tike lo bateke Lebu za mutu mabe même na vidéo na boso na salaki. Ya ngona tellement n'aurait que pas si na bagna longo la même vidéo wana parce que naza incompris. Voilà. Ngana yaki ko soutenir frère na Lebu Kaboya. Na yaki ko soutenir ye. Ya ngo famille mobimba naza na bino. Voilà. Ngana lo bara même mutu nyos na tambola na ye. Un jour, ce qui a zaté, naza prêt, au mos na benganga, au mona na benganga, au ndekunuma benganga, pour que ça zangi autant na osungaye. Voilà. Dès le barapo na maniqué, na rana souci pina osunga maniqué. Mais manika linga na été bon peut-être dans année bien, na oazo sala, mais ngana lo bang pour na tara vidéo manika finganga, na tela na bien manika tala ki vidéo na ngate on a lo baki. Donc ayoga ga balwe c'est là j'ai fallu répondre à ya finganga. Bon, na répondre à PET. Voilà, pour naïbike, batindaki. Nazar n'a pas une maniquette. Voilà, pour Babia, tout ça, très bien. Voilà, ce qui maniqué le loi à Benginga. Chef tam sous bana classe. Chef tam sous boy. Pourquoi pas na koédé? Parce que naïbike moutande koédé peut-être azate. Voilà, c'est ça en fait. Bisota batwa bolingo. Te donner ça rende batwa mabe. Donc, na moni na sukiawa. Famille a lebu mobima na bandeli. Nasa ko compatir na bino. Bolanda ba lésion dite ata bato pe bazol ba mabe pona Lebu na ba Canada na bino kuna bolanda bino bangote parce que Lebu était connu ata lelo ba biso ba chef lelo soki to zate il y aura des gens qui vont parler de mal et de bien. Voilà ponini parce que mutu mo ayebanaki donc mutu nyoso ayebanaki donc ceux qui a kufi ena bato ba lo ba malamu na bato ba lo ba mabe donc bolanda bato wana te nokite boku sona na bato nyoso ba lo ba wana. Voilà ndeko na biso akende na kimia vraiment. Voilà akende na kimia message na ngai on a salaki liboso et salaki pona ko lobelande ba musicien. Voilà o ba sala baninga mabe. Voilà et salaki te pona Lebu. Voilà donc na suki wana nzambe ya pambola bino na kombo na Yesu Kristo. Amen. congodialogue.com